JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité au bopé saka soda na bino ya mikili. Bande ko na méchant, na méchant ya méchant ya méchant ya méchant ya méchant. Na oti boulot na kotika stiko na information na zana yango. Makamba mama na biso bazo sala. Na epsi bino lelo na méchant. Alors nous s'adresser na ba mama oyo ya bazoba. Nous s'adresser na yote. Yote yo na ebi yo mama mami Charlotte Ntilu tata mwasi ya bana yo ozana bo motokati na yo oyebi ndenge nini kovanda na batu. Oyebi respect ya mwasi. Oyebi respect ya bo mwasi. Et ozali une femme intégrée. Alors, lelo, ba mama oyo, ya mayele, bomi longola. Bomi longola. Lelo na yeko lobela ba mama oyo, ba insensé. Ba mama oyo ba kizengi. Ba mama oyo ba zoba. Oyo ya ba TikTok, oyo ba binaka. C'est-à-dire que makamuzo leka, na kati ya communauté, kuna ba zate. Yango lelo na yeko telemela yango. Alors, yo soki ko sepelate on a koloba na o lelo ndeko ya mwasi oyo binaka koma lokola zoba. Bokoma basi ya maladi ba serveur na melo sala soutien. Soki ko porter soda ya poto plainte ngai yo. Kasi na kutana na nzela nga te. Na kutana na yo na nzela na ngai te. C'est-à-dire na ye ko pesa bino opportunité on a koloba lelo méchant. Porter la plainte na uti ve boulot bande ko ngai mambozo le kanaka ta communauté oyo ngana zo comprendre sous te yango lelo na ye penda ko beta sete na ba maman congolaise o bozana ba TikTok bo binaka na jui moi ndambo ba image na ko tia lelo ba bilongi na bino misusu ko monana et je m'en fous, je m'en bats le steak. C'est-à-dire que lelo na par méchanceté tellement que nous avons supporté ma camboté et puis na kati ya communauté oyo bovandi et surtout bino ba pasteur sexologue ba pasteur bokoma kaka bokoma ko blaga tondolo na mateya na bino ba pasteur comment boyo ko vandaka botika ba mama basaka ba bêtises ya boyo na ba réseaux sociaux na ba TikTok. Bino ba pasteur, bozali ba sel na nzambe, bozali bato boyamba ba mama na l'église. Comment boyo ko tika ba mama basala ba bêtises ya boye, bovandi bino bokala kaka mabonza. Bozwera na mateya moko ezanga tina, bana biso baza kokufa, lelo oyo ba bêtises ekomi na TikTok na niveau moko pas possible. Et ba pasteur, c'est quoi votre rôle? Ba pasteur boy sangai, c'est quoi votre rôle? Yango na otila bino message moko wa ndeko moko utolo bana ngai lelo ndeko wana lobi na ngai esali ngai
na comprendre te ngai bon c'est que bato comprendre que na oteya koleka bino ba pasteur na bi ba pasteur nyonso tout te mais ba pasteur ba zoba ba pasteur ya cravate ba pasteur patron ba pasteur ya ba voiture de luxe ba pasteur ba villa ba pasteur ba kendaka vacances na poto pamba pamba ba pasteur ba yo lia bato ya mbongo ba pasteur ba kosa public o ba kosa peuple ya ona obenga bino ba pasteur ya bazoba puisque pasteur ya malonga akobeta o penza pasteur ya solo aza bonzambe kati na ye aoteya ki sexologue na kati ya sexologie na kati ya église te bo BBC ba cerveau ya ba maman alors lelo na ye koloba makambo oyo ya bana biso nde bazo kufa mais avant tout notre nanu boyoka ndeko oyo makambo nini alobi pona soda ya poto bozela boyoka makambo nini ndeko ali pona soda ya poto parce que yango to nango besoin ba pasteur comment biso ba oyo bozo benga biso ba païen to ko tera ko le carabino comment biso ko tera ko le carabino ba pasteur bo tele bana cher mais pour le ba bêtise pendant que ba maman obile ko kanga na l'église na bino baza ko sala ba bêtise ya ko sakanti na ba réseaux sociaux surtout na TikTok yango lelo na ko tya ba biloni na bango bomona to bana na solo ndeko oyo alobi na soda ya poto. Merci JDK, merci JDK, merci beaucoup. Dans la mission, merci. Yosa vraiment même il y a un pasteur, il y a un baron. Merci beaucoup, Nzamba Pambola, merci. Surtout dans l'ambi, vraiment dans les détails, moi na biso yo totikala ye moko auta kela saison anda o basasine na faka ba ya templier tout ça la vraiment ndengwana biloko bozika na nzo TikTok tata oye na yo uti musala banda 17 oti oleki exotique masanga ya bakanet na tabo bapilipili oya na ndango mimi basala biso baposiera mabaya fode bato te ndeko oyo atindeli ngai voice oyo lelo na tongo yango nayokisi bino alobi ke nazali yaya ya ba pasteur pona nini parce que makambo nga azoloba ba pasteur eza devoir na bino eza musala na bino mais bo sala yango te tala musala nga na sala yango lobi na kene ko arbitrer musala ngai na eli arbitre officiel ya football na kati ya France et puis musala nga yango oyo ya bino ezali ya koteya et surtout ba mama o bokanga na ba église boteya bango babima na kati ba TikTok ya buzoba ya salité ya ba mafinga tongo midi poko ba rando na ba rando mais na on liboso na pse mwana oyo zoleka na France bandi ko ngai ba na biso bazo kufa depuis janvier 2025 auto koti bolandanga bien ba statistique parce que bino ba information bolandaka te yana lingi bozwa conscience bo partager linga vidéo oyo bo partager linga vidéo oyo na kote mbala moko na introduction na sujet parce que na jobi tenté na yebisa na bino que bo partager émission bo s'abonner na chaîne na bino JDK Mopao TV ba mama bozwanga mabete na olobela ba mama oyo bazoba ba insensé ba kizengi ba binaka tongo midi pourquoi bango oyo ba mama na zo kolobela na olobela yo te mama yo ano mama moko ya boboto yo ano mama moko sambilaka ya bosolo yo kenda kotika bana na classe okenda kozwa bana na classe kasi na kobeta 7 na ba oyo bavandaka na ndako na 7h du matin mwana olamuka ye moko akende classe azonga ye moko mwana ya 8 ans ya 9 ans ya 10 ans ya 11 ans alors bolandanga malamu na 2025 awa début ya janvier 2025 na ville ya Évreux
dans le département de l'Eure, 27 000, dans la Normandie. Le 10 janvier, Babomaki par couteau, au Babengaka, la Rix. Moi, il y a 14 ans, na kombo ya Isif Niakati, un Malien, na ville ya Évreux. Ça devient grave. C'est terrifiant. Likamnambeli, likamna couteau, parents, réveillez-vous les parents, parce qu'il faut toucher peu à Yumwana. Alors, quand on a le mois de janvier, le 24 janvier, na Paris, na 14e arrondissement, encore un jeune, Elias, de 14 ans, a été poignardé à l'épaule et il a succombé na blessure naïe. A Outaki Kobimana, centre sportif, il y a football, il y a Gilles Noël. Na sorti naïe, deux jeunes adolescents aussi, moko 16 ans, moko 17 ans, bakangiye, ba osengaye, ba botolaye, téléphone. Aboyi, ba poignardé, ba assassiné, ba bomiye. Voilà. Et quand on a Paris, devant son collège, un jeune Abbas, il s'appelait Abbas, il avait 16 ans. Domicile naïe avant d'arana Ivry sur Seine, na Val-de-Marne, na 94. Mais attends, on a Paris, et pareil, toujours la Rix, va poignarder, succomber, la blessure naïe à Koufaki. Bandironanaï. Parents congolais, bino bovandi. Maman congolaise, bino nakata ba TikTok. Alors, il n'y a pas longtemps, jeune Moro a 17 ans, il n'y a pas longtemps, on a Bagneux, dans le département 92, dans Hauts-de-Seine. Il faut expliquer, tout pour Boyebaka. Pour l'intégration, la poto, bolingité, il y a un peu de mikanda. C'est intégration. Carré intégration en Goyo. Et le but est que l'on a intégré, il faut comme Mundele. Il faut lire à frites, il faut lire à ce qui bouillabaisse, il faut lire à Viagra. Non! Juste intégration, il y a respect, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a la République française. Il faut changer de mentalité. Il faut changer vos comportements. Il faut sortir na banti valeur. Sur l'ingos à la bien, qui m'a bamboka mindele, mboka poto tovandi. Alors, jeune de 17 ans a été poignardé dans la ville, il y a Bagneux, juste devant son collège. Non, pardon, il y a un lycée Saint-Gabriel, na 92, na Hauts-de-Seine, à Obima, Kakande les Rix, va poignarder. Alors, tout le monde a jeune de 17 ans, na demoiselle il y a 15 ans, à se jeter qui, na Paris, na 7e étage, à cause il y a menace, cyber-menace, na katia téléphone naye, oyo akoye ko supporter, à se jeter, à se défenestrer, comme on dit en français, na 7e étage, à Koufaki. Et après ça, il y a une jeune de 18 ans, ba parents naye, na bete déjà solo, ba parents naye, ba vandi na Tours, na ville ya Tours, car na France, na département ya Indre-Loire, na 37. Mais jeune demoiselle, il y a Brazzaville, Congo-Brazzaville, attendre à Paris, et à côté de la copain na ya Mundibu, Mukomoga de Baswani, copain Mundibu, à bois qui est la fenêtre na 6e étage, à Koufi. Alors, pas si longtemps, vendredi passé, n'a pas même vendredi quand on débat au Koufa. Jeune Nabiso, janvier le 10, botte la bien à calendrier, ici, Niakate, à Koufaki, va poignard d'Akiye, le 10 janvier, c'était un vendredi. Elias Mbeli, le 24 janvier, c'est un vendredi. Et Lelo Oyo, jeune à 17 ans, na Bagneux, c'était vendredi, la sortie de l'école, du lycée. Et le jeune, il y a 15 ans, où s'est défenestraki, à Mibouakaki, c'était un vendredi, après son école. On a tout le vendredi, là, on a TikTok, ils ont bomi ça partout. Alors,
jeune à 18 ans, auto kokufa, il y a Congo Brazzaville, mobile naye, copain naye, à Boaraki na 6e étage, à Koufi. Alors, maintenant, vendredi, vendredi, lundi 10, donc hier dimanche, on était le 9, samedi le 8, donc vendredi 7 février 2025, Baouti Koboma, une demoiselle de 11 ans au nom de Louise, n'a pas que de Templiers, Oza, na Vilia, Épinay sur Orge, ville voisine, na Longement, na 91, na département ya Essonne. Baouti ko sala autopsie, ba monike, ba poignardé qui est, c'est-à-dire ba beta qui est, moi na 11 ans, ba beti ba poignardé, ba mbeli, ayo kufa, ba yeko boire corps na katia, parc, donc dans le bois, il y a Épinay sur Orge. Prenez conscience. Prenez conscience, ce que je vous dis est sérieux. Alors, pas plus que hier, Ngai n'a pas arbitré dans Mboka Moroboye, qu'on appelle na Damary Lelis, na 77, na Seine-et-Marne, il y avait un match de football. Damary Lelis recevait équipe Yamo. Et juste en mi-temps, bagarre na katia vestiaire. Et le couteau est sorti, bah, tchoubi le sous-soumbeli, kaka hier le 9 février. Alors, maintenant, moi, on a 18 ans, il est en urgence absolue. C'est-à-dire que la vie, entre la vie et la mort. Alors, maintenant, n'a pas un résumé, ndenge bana ba koufi kaka début ya janvier 2025 na lelo to le 10 février. Ça continue bandeko ngai et je ne le souhaite pas. Alors, na isikoyo pendant que makambo zo sala mabana so kufa ba osenga na bino bokenda kotika bana classe parce que le danger est présent, omniprésent. Bazako enlevé bana, bandeko nangai bazako enlevé bana. Bomoni lobby n'a pas que des Templiers où il y a Épinay sur Orge, 120 policiers. 120 policiers, bagene ko ratissé forêt wana, zamba wana pour nous armenini oyo babomeli la demoiselle Louise, il y a 11 ans. Admeka na collège na ye. Admeka na collège. Akatisi kaka passage piéton pour akende vers ndako na bango alimwe na ba 15h alimwe ya vendredi wana 7 février alimwe kolimo ki recherche bandi famille pesi alerte ba déployer ba hélicoptère ba chien cynophile ba gendarmerie, la police, militaire partout. Et ben, vous retrouvez corps naïe na 2h30 du matin. Donc, il y a les samedis, na 2h30 du matin, vous retrouvez corps naïe. Les Congolais, prenez conscience, vous avez na classe, vous avez na TikTok, vous avez na chaîne, vous avez na chaîne, ya Lokuta, ba chaîne, ya Rando, ba chaîne, ya Batama Boma, mais tout ça l'a raté. Vous avez na chaîne, on a beau pas sur la poto, on peut se donner information, nous sommes au fêlé, on a information itali, membre administration, Mikanda, bandeko na ngai, yoza kolandaka bato ba oswanaka, tongo midi pourquoi? Alors, botala niveau nini, bandeko na biso ya basi, bakomi na yango, na ba réseaux sociaux, oyo bazo kobebisa peuple. Et puis il faut monter la banzoto yango. Est-ce que banzoto yango exposer boye ba maman, banzoto mususu on dirait ils ont pas mis ça batu, ils ont pas mis ça ni bani na bambetu. Il y a beaucoup de gens qui célibataires. On se retrouve dans célibataire, nous devons les mettre en société parce que banzoto ils ont pas mis ça batu. Il y a beaucoup de gens qui tout vite, tout le monde a banka na kati ba chambre, tout le monde a banka na ba réseaux sociaux, tout le monde a banka na TikTok. Tout banzoto mususu na somo. Na kutila binogo mona ngana azana kobanga mutu te oyo akoporter plainte ngana yetu kutana nzela te
oya komeka kofinga oya komeka koloba nayeba adresse na ote nayeba opete nayeba identité na ote po to suka no musika ngana mutu bitumba te na mutu koswana te na mutu mafinga te ngana mutu ya mbila ngana mutu ya loi ya justice bomoni tenia na beti yango na ote musala na bino kolongola te na kosala émission boye faut prendre conscience na méchant na bino ba mama insensé oyo bazoba oyo babinaka botala makambo oyo nga naza komona na baki na kosala yango na nko olinga te elongi ne komonana on esika okendanga te botala na makambo oyo bandeko na ngai avant tout bolanda makambo oyo bamama na so bazosala botala bino moko makambo ya soni botala otalela ngai nano elateli mama mokolo eya na nzembo melakangi nzembo mama mokolo botala makambo tokomona botala elateli oyo nyonso na batiktok botala bino moko toloba te bamama ya kizengi ya boye bazoba ya boye bazobebisa génération biso leo toyaki poto ezalaki très bien poto ki na makambo te biso toyaki poto yaki na makambo te leo tala poto bakizengi baye bachroniqueuse bato maboma baye bato bakufa soki depuis quand baye kolamuka bango so na poto baye kobebisela biso poto biso tosali basacrifice mpona koeduke bana na biso kasi bango baye kobebisa makambo na bamakambo ya boye tala elateli ya mama oyo mpenza bobengi oyo bokobenga ye nani moto aliboma te ndoki te botala lisusu bandeko na ngai botala tala mama ya boye mpenza et puis botala moi mfwengi yango ndire ligorobo botala nzoto ngo mpenza nzoto oyo banzoto mpenza ya koya nango na bareseau sociaux nzoto nkele nalobi yango na nko wana esika okendanga te mama totengaka ya plainte tokosuka nango na mbila tala nzoto yango mpenza mama mokolo boye oyo mpenza mama ya ba 55 ans 60 ans mama ya mokolo boye mpenza donc tala bino moko mpenza botala mpe nzoto yango mpena yango nzoto yango bokela na bino yango soni te nzoto lokola yima vraiment boyoka peta soni kotala mfuni yango boyoka peta mwa soni alors botali bino moko bamama leso mba osala botala sikoyo mama mosusu oyo mpenza donc na salite nzoto salite nayebi te soki eza nini nzoto mpenza donc nzoto mpenza salite ko botala ese tala mpenza donc moto ya boye se ya mapeka pembe se ya mapeka esukwamaka te oyo basi ya ndenge nini oyo les femmes insensées ya salite boye bozwa kotiaka bato badésordre na baréseaux sociaux botala ye se ya mapeka pembe botala ye se ya mapeka na ye botala se ya mapeka na soni donc bamake-up kaka moto ezonyokola biso bamake-up kaka tala se ya mapeka ya mwasi mwana mwasi mpenza donc abeteli biso make-up donc tala se ya mapeka botala ye mapeka mame mapeka ya soni mapeka pembe asokolaka mapeka te soni bamama bozokisa bato soni na kotika bino te na kolashe bino te ti bokotika babuzobo oyo tala basi ya salite ya boye azoya mpe na bareseau sociaux yango bozotula mibali baza te mibali bakoyaka te na basi ya boye tala se ya mapeka nyonso salite se ya mapeka salite mama soni basi ya boye botala mosusu botala donc nayebi te bandeko basi oyo et puis botala boyoka congolais raisonnement ya congolais yoka makambo ya soni muta boye mutango mpe totali mutango na mawa mingi ya tala
botala makambo mama na so sala botala boka message Basia maboma donc eza pasi na mawa basia maboma mais makambo oyo bandeko na ngai makambo oyo ya bana biso oyo neti ya boyoka makambo ya bana biso plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Nous, on a eu la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquels se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant je ne veux plus retourner à l'école, parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. L'objectif affiché par le ministre de l'Éducation nationale était de lutter contre les abus sexuels, puisqu'on sait que les chiffres officiels rapportent un enfant sur 10, soit 3 enfants par classe victimes d'abus sexuels. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Ministère de l'Éducation nationale na France, ils ont mettre en place à partir du 10 mars 2025, Makambo Boyoki. Bakour ya mutakala, bakour ya tondolo na classe à partir ya maternelle, ba la sabana ndenge nini ba fi ba tondolo ndenge nini ba yemba na micro ndenge nini ba lembulaka baza ba lobi à partir de 10 ba maman il faut botelema olebo boza na kata na ba buzoba oyo donc na ebité ba maman so eza nini il faut ko telema ba ndeko na ngai vidéo za mwa mulai tout simplement parce que na lingi ba doit conscience. Nali ba doit conscience. Donc manakati ya inconscience, nakati ya ignorance, nakati ya buzoba. Peuple moko naïf. Alors, bandeko na ngai, bana na biso, la vie est précieuse. Bana biso, soki bolinga bana bino, soki tolinga bana biso, to telema, to tika ba biloko ba TikTok ya salté, to telema bandeko ba ya baby sa ba cerveau ya bana biso na ba TikTok. O bana biso lelo bango tout. Bakomi koyeba banzembo balingala, bakomi koyeba lingala, bakomi koyeba lingala, bakomi lingala partout que na Londres, bakomi koyeba lingala, en États-Unis, partout na France, bakomi koyeba lingala, bakomi banzembo ya ba Congolais. Siko ba mama bino ba mama bana bazoka ba lingala na bino ba bêtise na bino ko swana ka ko finga ka oya bimaka ba tofina, oya bimaka masuba, oya suba na betu, oya lala. C'est dit ko finga na bana baninga, handicap bana baninga mwana za baba, mwana lo bakate mama yo makole vimba yo ko finga na ko finga bana na biso baza ko yoka makambo ya soni. Alors na limi siko boyoka ndeko na biso ya mwasi conseil nini eloko ya lobaki eloko ya malamu elamu sa ba mama et puis ça bino vraiment idée ya malamu ya ko manakata buzoba. Vidéo za mulai certes mais ça vaut le coup et ça vaut la peine ya kolanda et bandeliki na suka pour comprendre pour na nini soda poto na méchant lelo méchant porter na plainte ngo dingi mais na kuta na nzela na ngate po ba mama na méchant na bino. Fini la récréation, fini les blagues. Donc naza na méchant na bino divorce santé donc ne naza boina na kanda na bino ba mama insensé ba mama ma boma ba mama oba suba na mbetu ba mama oba loka na mbetu ba oba loka na butu ba oba bima na butu ba tambo na butu ba loka na ba réseaux sociaux na ba TikTok na ba réseaux sociaux na ba YouTube ba mama ya ndoki yango na zolo bela lelo ba mama ya ba zoba ba kizengi ba bina tous les jours sans raison ba luka mbongo ba lukila ngo na bokenda misala retraite ezaka na kobina te retraite ezaka na ba TikTok te
ba maman insensé ba zoba na ba zoba. Alors bon parce que nous connaissons moi si on se pèse nos conseils na zo pèse bino bolanda malamu bolanda très bien to yana ndiko msa moi si mamba zoloba on tozanga ba psychologue na Congo on doit comprendre que na niveau nini les besoins urgents et primordial pour société na biso kende liboso mito koza psychologue na mboka eza mama na perte pour tozana na inconscient. Est-ce que si on a pétrolier, azo kene kofanda et si ka pétrole azala raté ou bien boulanger akene ko s'installer na île moko désert qui santé mentale ezala une priorité T pour na biso à Congolais pour na nini jeune moko boye okene ko sacrifier vie na mobimba akene ko tanga psychologie pour vous avez besoin d'un hôtel bino ka ko lata ko kene salon de coiffure beaucoup ma soin beaucoup ko sala fête ko sala ka soin na libanda mais mitou et pola et puis vous fêtez nini yango tozo yeba kutu te vous célébrer nini oui ba vérité na bino eza kao total est-ce que bimana libanda beta tour na ville observer ça analyse yo moko otala to zana babar à chaque coin de rue tala nganda à gauche tala boîte de nuit à droite tala boutique ya rolata à gauche. Tala siko salon de coiffure barbeur à droite. Donc mboka mobimba etondi kaka na nyonso po bozalaka distrait po se concentrer ka na apparence extérieure. Mais na kati bozobela il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que ce que tondi ebele boye c'est parce que toujours tondi sango toujours préférer ko continuer ko marali banda po na robosana ba réalité na biso to ki ma réalité na biso. Au lieu de ça, elle a face. Alors que, ezara na eloko moko, ou il faut changer réalité na biso. Donc, au lieu de kimango, ou il faut changer en mot. Santé mentale. C'est tout. C'est comme nous sommes besoin de wana. Les apototis kalaka na kata distraction. Bah, ça on encore. Mais biso siko, la grand yuma, toko taper na piège to plonger pe. Ana no eloko nazo le bawa. Un peuple conscient est un peuple dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est réveillé. Parce qu'il peut se lever, se mettre debout. Il peut faire face, il peut affronter, il peut confronter ce qui ne l'arrange pas pour le modifier, pour le changer. Tant que Tozola n'a pas de distraction, on a nuance. Et puis, on a besoin d'écouter distraction à TikTok. Parce que voilà, beaucoup de paiement de moussou. Parce que comme il s'est fait passer de distraction, on va ici, c'est quoi TikTok. Mais tant que vous continuez, Koutika na kata distraction oyo, boye bake, bitu bazo continuer. Bana biso bazo kufa, bazo continuer ko violer bandeko na biso. Maka mebele o towe ko changer, tozo changer en côté parce que tozo là na kata drink. Drink ya masanga, drink ya libanda, drink ya sap, drink ya ekozala bogar, kozala belle momie. Un drink ya buzo ya TikTok. Parce que tout ça peuple moko avait distrait. Tout ça va tantan. Maman n'a pas tantan. Tout ça va faible. Tout ça préféré qu'au petit maman kam. Plutôt qu'au sale là, à pota na biso face. Tout à la mo fara. Tout divin na mo. Tout ça beau ya kutu kondima que santé na biso ya mental, ils a affecté. Que tout ça peuple moko tout ça bela. Tout bela mitou. Peuple mobimba. C'est pas normal. En tant que citoyen Mboka, tu as la responsabilité moko nationale. Mais avant, tu as la responsabilité nationale. Tu as la responsabilité personnelle. Ça veut dire qu'avant, on doit soin ya batu ya libanda. Pour la nous, on doit soin ya état ya yo moko, santé na yo, santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle. Donc, tu as mango, tu as la bon point. Oui. Il faut comprendre que santé mentale est aussi important que Damas. Est aussi important que mon pépio to melaka. Mwanande, nous se changer. Pour le Congolais, on comme conscient de l'identité et puis la responsabilité nae. Mwanande est qu'on motiver les jeunes pas qu'il y ait de psychologie et qu'on répondre à besoin moko
comme primordial et comme urgent pour la société na biso et bonga. Moni soko ozomona que ba boîte de nuit na ba bar na banganda za rotonda. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout ça na peuple moko ba to malade na butu. Ba stress eleki, makambo eleki, ba traumatisme eleki. Yango wana bazo kende kobosa nango na ba place ko komela masanga. Et depuis bazo sala nango eloko moko ezo changer ezate na vie na bango. Mais prenez des leçons. Si on a que ça fait des années aux autres langues, vino aux autres bongaté. Donc aux autres qui m'a problème, aux autres dévier en haut. Tu veux que dévier? Solution est ça simple. Ça est là en face. C'est qu'on a ma pota au bic ici à monter. Donc il faut dire que kima na masanga na libanda la distraction pour au bana ko bic ça ba pota na yo. Bah ça là on est na suivi avec la santé mentale, psychologue, thérapeute. Et c'est là ma bête et la qui c'était au côté CNPP et la qui c'était qu'on faisait le mutaiboma et puis ceux qui blissent au nuance sur tous wana. C'est parce que justement tous a accepté il y a pas suivi psychologique. Pour ceux qui est que des lots comme ils qui délibéré, ils qui ouvert et accessible à tout le monde. Mais bolinga pour moi n'a été que autant de nganda, autant de boîtes, autant de places de distraction. Bisonur tolinga tous à la concentrer na misana na biso na comme tout ça là. On n'allait pas avoir le temps qu'il y ait une distraction là. Tolinga tout ça là peut-être de temps en temps par hasard pour nous célébrer peut-être moins bonne nouvelle na musala, peut-être font les sociétés à sika, même misous mais et linga za bon côté. On a mis tout bateau bimaka bimaraté na cadre que bazo kende ko fêter événement moko bimara na cadre que et comme ils ont habitude pour na ko kima réalité ça veut dire que problème moko sérieux ezali. Tous à la conscience tout la moka santé mentale des base pour toute la société moko consciente. Tout on a besoin pour changer société na biso photo banana na petite échelle tout banana na biso roko. Tous on a conscient na makambo o ezo kende mala monter na ba vie na biso. Oh, mais nga parce que ba comportement na on dirait na baloki ote. Yo moko zomi loka. Mutu mususta? Yo kaka. En tout cas, dans ma pesi biso mboka moko akito, kokeza chance ko bota ma congolais. Mais chance ya ka pe na responsabilité. Yo ka pesi biso pe responsabilité ya ko bongisa mboka na biso. Et banana no akati. Ko bongola ibandi awa. Ebandi siko. Et puis pour une tous un psychologue na Congo. Voilà de comprendre. Nzambe a sali que ezali chance tobotama ba congolais. Mais en même temps dans le bezali on dirait mal chance moko boye puisque congolais moko ayebi importance na yete, ayebi valeur na yete, ayebi valeur ya mboka na yete. Donc, et là, ils ont ndenge comme ça, moi, ça lobby, et senga psychologiquement, et senga ba psy bazala, na ba thérapeute, parce qu'ils ont le côté yebi angote ba congolais, et senga suivi mental, parce que ba cerveau na biso ya beba, ba maman nous sommes bon na ba zoba na ba ntuto lokola ba diabulu, ba zoya ko loka na ba réseaux sociaux na ba TikTok, ba maman nous sommes ba bina ba suba na bilamba, ba suba na butu, ba bima na butu, ba loka na butu, ba pumba na butu. Ça n'est comme le roi na butu ne pe ba maman wa ko na butu de la maman musubu na kana azara na Congo mais ara oloka na butu na poto aya koti na ba TikTok a bina azara distraire peuple bande on prenez conscience na ça yango 40 minutes na yebi ko robeza mulai mais au vendre la ba vidéo il y a ba 1 heure ba live il y a ba 2 heures o eza pona bien na biso nyonso to changer ba mentalité bande on ngai bana biso na zone liba ko kufa ebele yeba ko batela bana yeba ko protéger bana na yo to salaka tout pendant une trentaine d'années biso bato ya kala pona ko se sacrifier l'éducation ya bana biso kasi batama boma baba pumbora na butu baba ko bino ba TikTok ba maman insensé ba maman kizengi ya ba zoba ya ba bolole ba ye na ba chroniqueuse la salté wana o ba mfungu la simentaba boye mboka boye biso kaka kofinga buzoba na buzoba poto eye kobeba bana biso komokota na rythme na bino ya buzoba
Alors, tout changer, bande qu'on a dit so bolimbi sangai, dans le vidéo za moulaï, mais ça vaut la peine. Il y a qu'on sont bande qu'on nyonso. Beau partager vidéo, oh, vraiment partout, bah, tu vas sur conscience, on a le lelo. Bon, yo, quand nulle part ailleurs, dans les réseaux sociaux, un pasteur, a absolument Cambo, nous absolument lelo. Exact. Le pasteur, bon, va sexologue. Kolbaka, ndenganini, yo fibraton de ndenganini, balaksa wende ba fibraton de ndenganini, bakotaka kavula, ndenganini bayemba na micro, ndenganini wana ba pasteur ya lelo. Na mabonza, oza ko intéresser bango yango wana. Mais vie au quotidien, ba vie na biso ya lelo etel ba pasteur te. Ya wana obeta site na ba pasteur. L'église na bino wana to kangaka yango. To kangaka yango. Baba e kangama masangi osila. Na biso so de juka pouvoir na maboko. Banganda, Babar et Kangama Sanga Bomela après entre 5 ans et 10 ans. Bolinga te, entre 5 ans et 10 ans, Masanga Bomela te, Abou Pia, Bonomela Maï. Alors prenez conscience. Toujours tourner quand ici comme Moko pour un ibouzo de l'équipe Makasi, parce que Bissou sous a branché, na Rolandaka ba Rando, ya Rolandaka ba Mitakala, ya Rolandaka ba Miziki, ya ba concert, Kobina, ya Rolandaka ba Ntaba, ba Banganda. Yo papa mobimba bando mari vendredi okelia ntaba okelia makoso ya pilipili komela masanga samedi dimanche on joue à Boutou vers 23h minuit on là pour lundi peut-être pour que nous sala peut-être pour nous candidat peut rater. Alors moi je m'arrête là na beti c'était na point épelé on a besoin de conscience yo muto responsabilité. Comme les canaux comme ça commentaire pour na lukayo pour na méchant surtout que maman ben insensé maman ba zoba bon meka pour tout vanda kaka melama tika buzoba soko meki kaka na ko telemela yo et puis na ko lukayo na ko lukisa yo ngamoko na ko lukisa yo ngamoko et to suka na justice. Alors na banzi to lukela le kamboyo une fois de plus. Un jour, tout ça, il marche. Il y a repégué ça, il y a ma maman. Parce que ma maman, il y a baby sa génération, il y a ban, il y a ma maman, il y a baby sa génération, ma belle qui m'a cassé dans les réseaux sociaux. Na oti kabino te ma maman. Na kotele me la kabino ba maman bazoba. Ah non, le maman, il y a bazoba. Donc, ma maman, mayele, vous avez des côtés, vous vendez, vous avez la casse de la poto, vous avez ma boko. Vous avez quoi appuyer, vous soutenir kaka. Parce que bazoba. Na otika binote na méchant na bino na otika binote bon moi donc na otika binote bon bimba na buzoba na oti musala mais na juta ko tiko na temite na bino wa attaquer bino na kolemba binote na bino na kolemba binote il faut bo bimba na kata buzoba comme bino ma maman ko buzoba bina ka ça peut être moi présentable. Ça peut être moi, hein? Mais c'est le coup là-bas, robot. Hein? Mais ce sont pas, bon, c'est le coup là-bas, n'habitez pas, n'habitez, parce que ma bonne, je vais bien. Parce que ma bonne, il y a besoin de la gamme célibataire, ma vie n'a pas non, il va y arrêter parce que salité l'équipe. Moi, c'est ça, là, à la type, à juste là, tu vas décoter dans le corps, mais ça va pécamer sur plein de salité. Nous sommes soutenus la boîte, on a évité, forme, zaté, si maman joue, bouchou, attends ici, pourquoi on va retourner à ton travail, on va bouchou, on va bien y avoir ça, si maman a pas ça, nous sommes pas ça, finalement, si quoi besoin d'un nani. Ils ont eu maman, il y a Sony, le peuple, il y a Sony, peuple, il y a Mawa, peuple, il y a Sony. Ben, on a eu, na Sukiawa, vous partagez vidéo oyo comme la bango vous prendre la binote ba okena pas imoko te muta omekanga zata aussi manga pas zate spirituellement naza blindé justicement blindé ba loi ezana ngai mais ba loi ko le kabino bino botanga kate ngana ba loi ko le kabino article nyoso ba tout na yebi bino bebilo côté donc vous est-ce que na ngati bona personne au fond de la mati ngande mutu na kulukila bino na kuluka bino koluka na uluka bino koluka na uluka bino koluka ba mama ya zoba bana ngi bazo kufa bino kaka ba zoba zanga tina
allez bolongo kuna ba mama ezanga tina ba mama insensé ba bololé ba mama ba bololé allez ciao bolongo kuna ba mama ezanga tina. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.